sunganga pe na makambo ebele vu ke makambo ya Nzambe nga vraiment azalaki vraiment à la base te mais ye asalaki nga vraiment banzela na nga pe efongwamaki chose grave après le mariage asala ya Nzambe mosusu sute pe bolimbisa nga bakoma kobebisa pe mabala ya bato fiki nalingaka mwasi na nga na bala ayaki kodécouvrir ke nakoma kotrompe na fille moko boye Bénédicte pe famille na nga bakomi koloba topekisaka mwasi wana aza deja mokolo corrompre la relation parce qu'il y a déjà tout un esprit où esalemi makambo na nyonso olobi na rompre na relation parce qu'il y a déjà un esprit où ekomi ko gérer bino ti omoni okomi na lo bangoka clairement okomi faible oui oko kasi ko satisfaire moi sinon te beaucoup ici déjà gérance mususu ou ezali spirituel natangelo eloko moko awa natangelo demo moko wazo gérer bato wazo même bato na impudicité ayebi ke ce qui atiki yo mobimba na kati ya ndako okozala bien moyo continuer ko servir yezate bapesa ngai solution nga naza mobali koma mwasi na bala ka nga na yo tokobota lobi à chaque fois que naza na openi na ngetelemaka te pourquoi est-ce que osalanga mabe quelque part o nga na yebi te to ba famille na nga nde basalanga mabe problème ngo to ko so na ndaku te foka tu yo so lango ala plata yo moko Chico chérie pardon premièrement non singa pardon olimbisa ngai pardon ni ngo singa nga non tout ça là quand juste amour na réseaux sociaux to benga na ka appel vidéo à chaque fois ça la sur côté na douche na bengi appel vidéo Chico za mtema mabe o mobali mabe nalala ka te pour la convaincre pour le mobali nanga oh papa wow Seigneur la personne merci jusqu'à présent on va retrahir moi si na yo la nyonso nga ya sala pona yo comme si en place yo bébé à chaque fois là ce qui moi la moi si on a benga appel vidéo bébé na nga chérie na sala ka nyonso na ko éjaculer mais pas na yo mo si na nga na ko ka reçu ko sala te pourquoi la répétition est la mère ya science c'est-à-dire tout le temps on répéter ka likambo même ceux qui matoi ya bomoto yoka te mais matoi ya bolimo ko yoka attention non le bana te non le bana chambela na ngai nazo le bana chibo et comme position de faiblesse chibo il me mon téléphone Bénédicte est-ce que landela ka chibo chibo amombala kenda musala ngatikala na ndakupa bisumba ayaka tika mbongo bele chibo ko sakayo sango chibo za femme mariée homme marié ana mwasi na ndaku nga nakutana fi na se présenter te ki ngambanda na ye mbote bana Nzambe nyonso eza ngai wabino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana Nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa Nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa Nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.
chez Bissot Télévision et l'émission Bravo Jésus-Christ organise Mobagé et marche de santé samedi 16 août 2025. Participation $20. Aux Anapolo plus consommation, la plat. Point de départ, gare centrale à 9h. Point de chute, Fikine, première porte. La village Bracongo, Nastaf, Chubissou, chemin double. Après, nous allons célébrer Jésus avec Pasteur Paul Bakenda. Juduric House, nulle part ailleurs qu'à Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez en awa. Parce que tous en eloko ya politi. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas, ils ont beau tâter, ni un côté la qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi la mission à tout ça, la nuit, on a tout ce que nous Mbote ba landi nyonso bolandaka biso na kati ya notre chaîne chez Biso Télévision, na émission malamu, émission ya Bravo Jésus, eza émission moko oyo aider ba famille belé. En tout cas, belé tozo ba témoignage, bazo témoigner, bazo en tout cas Nzambe alo la bomba pe vraiment batela émission EP Nzambe a bomba bato baza lokola ba présentateur émission oyo. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à notre DG Chikimo Kadi. Merci à toute équipe technique Mobimba. Vraiment, Nzamba Bomba, nous avons battu. Nous avons tellement posé belé. Vraiment, bon, Denis Mosolo, notre DT, Papa Elias, notre cordon, tout le monde na caméra, tout le monde DJ. Hein? Et puis, tout le monde encore une fois, Maman Kachama, nous avons na Kombo. Sans oublier encore une fois, notre Benjamin na Kombo. Il y a Papa Nabiso. Et Ozonga. En tout cas, tous les gens je crois que tout le monde que santé à Thomas et de Rajaki, mais gloire soit rendue à Dieu depuis déjà depuis lundi, Moussala et ses zongaki, tous les ensemble et te belé, bal déclarer qui tout le monde n'a pas tomaté, tout le monde a été dans le par rapport à la santé, mais nous avons rétabli parce que l'angle est frappé des bateaux. Donc, on a directement au PC Mbote, l'homme de Mbote. Mbote, Papa Eric. Boni Siko. Tekimia Siko, Nzamba Bateli. Vraiment, merci beaucoup. Ndeko Papa Boni. Donc, comment on a Papa Chiko Lomboto. Ok, d'accord. Tu peux prier. Ok, merci beaucoup. Thomas, vous aidez pour la prière. To Sambeli, Nzambe yalo la kolo Yesu Christo, to pamboli monene na Seigneur na moma oyo. Incomparable Dieu, to tondi yo pour na souffle de vie. Seigneur, totike liyo déroulement ya mission oyo na maboko na yo. Seigneur, kamba biso na mozindo ya bonzambe na yo. To bengani mupepe nyonso ya dispute ya distraction na kati esika oyo na kombono Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen, amen, amen. Les 16 août, tous en marche de la santé, ils allaient Bravo Jésus Association chez Biso Télévision. Et
balobaki eloko mona osepela mingi mikolo mama uchalo babi kabela ka orphelin $20 ya ozongisela yo t-shirt azongisela yo eloko kolia azongisela eloko komela et puis likolo nango encore une fois orphelin abombeli au concert mobange ya papa pasteur na biso Paul Bakenda oya ko gremater journée wana en tout cas $20 ya pamba oliba kangelo VIP eloko ezate mais $20 au PC orphelin on fait la zongisela ya kolia ya komela et puis marche de la santé pour la santé na moko et puis likolo nango encore une fois abakseli au concert ya pasteur Paul Bakenda mukorana mona mama wechi na basket na ebité pa linga kilote te na ebité pour marche la salle on a jeep te to ebité so wala ta jeep to zelaka mukolango bo mona Thomas Fabien bo moni papa Elias bo moni papa Cordon en tout cas on sera là et ne catch nini butambola nous opi ba photo na biso zo photo vraiment to zalana équipe nyonso na équipe nyonso ya chez biso télévision équipe nyonso bata bravo Jésus batu ya derrière les masques tout le monde to zalawana mais le rana okama na otuna tisi connecté mama ou chola tani parce que ça marche na mekaki pe kotuna ye question ngo ayibisinga eza surprise jour surprise baloba surprise te papa Chico je crois au benga biso vous avez besoin tout sungayo problème ni memi merci bravo Jésus-Christ na ye awa parce que nazala makambo oyo déranger nga ça fait longtemps namonaki moyen ya kokende nango place mosusu eza te même si na famille nanga même si na bami nanga namoni ke bakopesa nga solution te bino boza basali ya nzambe nalandaka bino bopesa mpe basolution na bacouple na bafamille na bami yango ngai mpe na ye awa d'accord papa problème kasi ezani problème naza nango naumeli vraiment na passé nabalaki nazalaki mpe jeune même si mama nanga azalaka d'accord te na engagement oyo nazwaki mais que nazalaki da mobali esengaka mosala na osala il faut nakoma na engagement qu'il compte comme il faut nabala nabalaki mwasi oyo nandaki kovivre na ye na époque wana viki azalaki âge likolo par rapport nanga natalaki yango te par amour nde nabalaki ye azalaki vraiment mwasi bien mpo nanga asunganga mpe na makambo ebele vike makambo ya nzambe nga vraiment azalaki vraiment à la base te mais ye asalaki nga vraiment banzela nanga mpe efongwamaki chose grave après le mariage basala ya nzambe mosusu s'il te plaît bolimbisa nga bakoma kobebisa mpe mabala ya bato mwasi nanga akomaki chaque jour veiller chaque jour prier donc ndenge ezalaka ke mwasi na mobali outi kobala osavoure boluka taki elobi bocreye fouille moko boye après le mariage bato bazelaka nini mwasi nanga azalaka soki nasimbi yo oza déjà saoulé mais tant tozalaki bafiancé ayebaki nga nazalaki déjà mwa komela comme le jeune oui nandaki mwa komela namelaka makomaka Saint-Esprit lingaka alcool te Saint-Esprit lingaka alcool te papa naza mobali quand même atomba jour moko nazalaka na Wileri avec les amis totaki mosala après ndenge ezalaka Houston toye kovanda bango mpe baye na mwa bakopine na bango fille moko ayaki wana azalaki juste ka fille ya bakamo donc ando vivre na camarade na nga moko ando vivre na camarade na ye mpe ndenge ezalaka tosali mpe relation tokomi kovivre tokomi mpena kovivre tokomi kosala tout tobimaka na ye so touti mosala viki nazalaki un peu
décis quoi que moi si na bali même si maman biso aki d'accord te bandeko na nga baki d'accord te mais te que mobali na balaki ye po na lingaka ye. Après le mariage akoma ko sala nga mabe na jiraki nakoki ko tricher te mais nakoma ko tricher na la fille moko Bénédicte. Après quelques temps, bah moi, tu vivras calme. Et puis moi, ça y est, à mon ingapé na toucha kaye, na simba kaye le sauté. Vu qu'il y a trop de prières, trop de nzambe, veillez, na kotika na mbe tout seul. Et cause on a peut-être une semaine. Yé aya kana mo ya sali musala akei. Papa, ça qui sont choisi na se. Na mi pesa qui vraiment est pas Bénédicte. Ça qui sont na posa pe ya ko toucher été, ya ko simba été. Donc comme ko vivre normal, ya ko pesa na pesi, ya ko sala na sai. Ko vivre normal na habité. Bon, vivre normal parce que comme to komi ba mi. Comme ba mi. Oui, to comme na komo zo le quoi petit terre na nga parce que oui parce na komi ko oui, na komi ko comme petit air. Pour moi, si yo bali, et ça n'a pas tant moko boye, il faut que nazala kana moi si. Na moment tout ngana na besoin na y a bisanga que Saint-Esprit alinga alcool te. Saint-Esprit alinga alcool te. Moment ngape na koza na alcool te, ye alali na veille. Moi si yo bali. Oui. Au permettre là en église. Et puis passer à mon normal, moi si mo yo bali, fani na église pendant une semaine, as a femme celte. Aza une femme ya mutu il faut avoir ménage ya ndaku fa ba ne ya obongisa mobile na ye puis une semaine yo mona normal bon ça va qui normal te yo comme ça est normal parce que comme ça qui est normal après parce que déjà na dékuta qui donc on est ko trouver sous moi si na ngate mais faut que c'est pas na bango parce que quand bolingo comme des bonnes sous bolingo te zo c'est pas na bango c'est fini beaucoup de fini yo et ça qui est un peu difficile ya kozongisa ye na ligne comment difficile par rapport que na bimisa mbongo na musala place non sala ba yebinga ki marié siko otika ki moi sinon papa to megape auto sola to ramba responsable de mikolo d'abord le mariage et na et le fait de sa mariage il l'omisat je crois Thomas Fabien a roté mais na ngoté ndo mona mariage wana moni marié ba babalani il y a trois choses il y a trois choses et le roi liboso na mariage il faut moi si foeba musala ya mibale aiba musala pe muso ya mbetu ya misato aiba pe cuisine ya ngonde fan di saka libale ya na ngobotete ya trois choses so tant yobi que commissaire ami au moins libale za shooter. Oui, merci papa. Premièrement na ko loba abande ko so swenanga neza ke mobali a pauvre bima a osala obima ki oye okoti nyonso mais o ezali posa ya mobali pa na moi et pas moi si nanga asala yango te asalaka yango te nde yango esalaki nga nakoma kovivre na la fille Bénédicte après fiki nalinga mwasi nanga na bala aki ko découvrir que nakoma ko tromper na fille moko boye Bénédicte pe ayebaki na kombo nazwaki pe temps ya kosolola na ye nakoma kotriche yo par rapport ya boye moment tu nga nazala na besoin na yo lelo tovandi combien d'années nga na yo non toboti te nizemi eloko te famille nanga bakomi koloba topekisaka mwasi wana aza deja mokolo omoni ke obotelaka yo te obota fruit moko boye deja oyo ekufa yo okenda kobala ye donc fruit moko koyebimisa mbuma te pardon nzete moko koyebimisa mbuma te donc obali nzete tobenga o figue oui nabombaki secret nakoki koyebisa bafamile nanga te ngai na mwasi nanga tosalaka eloko te
yango moni na yaki nanu awa premièrement ya ko solliciter bino vi ke na talaka bino na zwaka ta ya kolanda bino. La fille en question Bénédicte après moi si nanga ya ndaku akoma ko découvrir ke na bimaka na Bénédicte na zwaki vraiment décision asenganga bolimbisi ngapela sengaki bolimbisi to continuer mariage na biso to sala foyer to luka lobi ndenge ni to koki ko progresser lobi taki bana na Nzambe. Papa Bénédicte soit benga na yambaka ete soka benga na yambaka ete ata komelinga na répondaka ete. C'était un vendredi dimanche moko boye nazala na ndaku na bimaka te madame abimaka kendaka soit matanga soit na bango famille nazala ngamo na ndaku na osola na WhatsApp comme il faut ndenge ezala kaka vainanga na ndaku ngamoko na kina sukilote senge et bon appel vidéo le numéro mo boye on a évité numéro inconnu. On a yambi directement na yo mona la fille à question on a Bénédicte ni appel vidéo na ye curiosité na misu o esumuki sa biso na sumuki abandi kotala abandi kolakisanga ba parti tout ya ye. Papa nazaki séduit Nzambe alola vraiment alimbisa ngai na jira ka jour wana na mwasi nanga nakokaki kosala mamu nasalaka te mais kola Satan aza rusé donc nazaki vraiment donc excité nga babiloko na nde kolakisa nga ko imaginer na pelle vidéo nga na ejekila na pelle vidéo oyo asalaki. Dès après bisinga ki non ato lingi komona nanga te to sala kata ba pelle vidéo to sala ata bolingo na pelle vidéo na abseta ki yango mais chose grave après wana le monde est méchant, le monde est méchant. Je ne sais pas que moi c'est une ambition mon combat. Naïba quitté. Komi na ba moment tout ceux qui naza libre place yanga ko tout ça la ba pelle vidéo. Même na ba douche na ko so collaborer atazaki en ligne te na bise kota na za douche tout ça là tout. Mais papa eloko meminga awa bosunga ngai naza ndeko na bino naza leki na bino ya mobali. J'espère que bino vous a vraiment mikoro nanga vous avez une expérience na bonzambe oyo eza kati na bino bosunga nga amonaka ba délivrance oyo esalemaka a mwasi na nga tobongisa nyonso akoma ko accepter ke alongoli bilamba na mbeto. Papa nga peni na nga mobali na miso mwasi na nga etelemaka te ekosala te mais na bapel vidéo ya la fille esalaka. Pourquoi? Soki naosola na la fille na pelle vidéo oui mais pas mwasi na nga oyo napesela mbongo oyo na bala peni na nga ekoma nango lokwa nayebi te naza pede te nasala kopi wana te naleka na nzela moko te nayebi te papa yango moni nayaki nanu awa napose bino ka na nga napresentaki bino oyo nga nazali nabetelaki bino bomeka opesanga même solution na les défis. Nayebi ke bino bopesaka solution Nzambe apesa bino mayele oyo bopesaka solution comment
Ngana la fille Bénédicte. Ceux qui tout ça ma bêtise. Non, il est même dans belle vidéo. Appelle vidéo ya za musika mais moi si nanga papa. Ça va ka eloko te akoma ko traiter nga kutu. Batu bazala na raison za ka mwana muke. Il fallait pas. Na bala mobali ya genre oh. Parce que mwana muke et pas moi si azalaka te. Mobali muke azalaka te, mobali ko gérer libota na ye mobimba. Yékou moi la souka mais ma grande sœur bazali ma gérer mais non ko gérer li sou makambo ote on a et pas la vie. Ok, papa obi comme nani? Chico. Papa Chico. Naza au moins na 5 points on a gagné mamolobi. Mais c'est une question na tuna yo. T'as beaucoup de problème na yo na moi si na yo yanda pourquoi pas que nous trouver pasteur na été pour na remettre pas autour na ye puis ko mekape koyebisa ye comportement ya madame na yo parce que liba les aka kolia te zaka sointe liba les ama kambo yo lobi wana pone ko trouver pasteur na été. Merci papa vu que tout comment il a ba mésentente na comment comment on le quoi pasteur ndé a okabola biso. Vu que chaque fois moi c'est prière veiller donc na joie qui le sous le canicité na koya et sous pasteur et pas pasteur na bangote donc nga carrément na yina ka pasteur na bango na yina ka yé vraiment abengisanga oui maintenant vu que na yina qui est déjà moi ya quoi na rapprocher pas na ezala qui souti donc na joie qui sous tenter OK pas pasteur ça dit la minute on ngo yawa il y a maintenant un problème où yo mo constater na nzoto na yo oui que moi si obai na katanda ko satisfaire yete oui par rapport à l'appel vidéo de Kouana zo nini azo bon tant Bénédicte ando benga yo pourquoi pas il ça qui était que Bénédicte en tout cas ta relation yo so na bombela ki yo naza je suis un homme marié je peux plus encore continuer avec ton lieu que oyamba ka mtouté mieux faut dire la vérité à la personne bokati na bino relation et puis au changer pe numéro bokino sim au changer numéro papa ça t'a zamta lokuta. À chaque fois, la fille en a coupé un appel vidéo. En a qu'on soit là, baminanga, surtout ça saoulé. Ah non, mon frère, et ça non m'a bêté, ça appel vidéo normal, ya zo benga yo, botikali na minoni, bosali sentiment, et ça mutali bosote. So qui nazala qui na bomoto ya bonzambe, peut-être na nga ko basala nzambe. Vu qui nazala qui déjà mfouté. Merci beaucoup. Thomas Fabien. Papa et à chaque fois, Batubaka Minga na biso na bravo Jésus, balobaka ke non, nazaki envoûté. Nazaki envoûté. Même na commenter babaka. Bolobaka ka boy nazaki envoûté. Mais tant que ça likamona conscience na moko pire, zo sala yo pour sala likambwana. N'était pas pour le cas de quoi il biso wa. Na ibite yo kolobani. Merci beaucoup papa Eric. Na obanda na point wana déjà question olobeli ou etali en footma ngai na koma ko mona ngo ebele ba koma ko utiliser comme échappatoire soko landi bien ndeko ninga zoloba ko banda ebandeli tout nyonso eleki eza choix yemo kwa sali na kati ya nzela oazo tambola parce que alobi bien que na ebandeli la fille banda ko benga ye aoyambate. Qu'est-ce qui lui a poussé que appel vidéo et koti ya yambi? Abenganga na numéro inconnu. Numéro na yemo kona. Bon temps on remarqué que ça y est. Pourquoi vous avez kokata? Chose grave. Na boya kokata parce que déjà na kutaka toute nuit azaki pena nuit. O sambela kapi papa. Na vraiment na koli na catholique. Okoli na catholique. Na catholique, maman comme catholique, papa catholique. Moi si nazaki nae, azaki ya l'église. Merci. Ya bizambi ndeka balobaka. Mais nga na koli vraiment na catholique. Papa, ndame gape ko rectifier. Bilo binzambi yana il faut pas dire ça. Pourquoi s'il te plaît? Tu respectes la l'église catholique, tu respectes l'église kimbaniste, tu respectes les musulmans, tu respectes parce que biso mboka so ya mboka mo laïque. C'est laïque. Tous
toutes les religions. Hein? Oui. Kobenga binzambi te. Binzambi, si vous êtes toi binzambi, bon, mon père Bible est habité. Parce que binzambi nde ezali. Mais à la prochaine, je crois, Nicolas Goya peut-être au sein débat na to fanda na maman Wicha to fanda. Comment dire binzambi? C'est par rapport à quoi? Il a dit à nini? Merci. Et là maintenant tu refond tout l'axe dans la sabato. Oh, il y a binzambi mais tout temps à comboter. Oui. Mais tu le bara ba pratique na bango de ba qui on a binzambi. Merci. Papa, évolue na yo. Oui. La question à tout qui est, j'ai compris place base il y a problème na bango écouter na mon couple. Tout ça est à cause ya moni ba relation oyo eza basé na kati ya batu mi ba les deux partenaires basé na ba conviction eza mon côté. Yé aza catholique et puis moi aussi aza né chrétienne car ya lolenge wana do bazo partager même conviction té. Donc facilement il y a toujours des choses où ekotara na kati mais c'est pas ça où ezali base ya makambo. Base ya makambo ezali nini? De Naïbandeli, notre frère, c'est lui-même qui a ouvert la porte pour Makamouno se comme Oui. Parce que ceux qui l'ont dit même bien, la Bible nous dit comme ça. Moni sotani na Deutéronome 28, si tu obéis à la loi que l'Éternel t'a prescrit, azo avancé vers le bi, nzambe akopesa yo supériorité likolo ya Makamouno se likolo ba nation. Alors, yesiko a obéir te. Obéissance c'est quoi ibisikani? Tant que Bible les autres c'est le que li conjugal et que cause la suyete. Et belé ba kanisaka que cause la li est la suyete c'est question que ozi moi si libanda ou ene na kati anda kwa libala ndeko suye li conjugal. Oh, ce n'est pas ça. Oh, lolenge pera ka tango ozade ya na moi si engagé quelque part et que ozana ba 2 3 4 mois moi ba deuxième regard mon beta mon pasi c'est une façon pe ozo suyer li conjugal na yo parce que dans d'autres termes ça que ozo ba ki sa troisième personne na bisika cordon o lié qui les deux couples ba komi mutu moko d'autant troisième azo c'est-à-dire azo rompre alliance on nzamba tchaki entre les deux partenaires. Ndeko nanga eza na faute ya ba pasteur te. Nengo utiko condamner biso awa ke ba pasteur mutu bazo bebisa mabala ya bato non biso to ya bebisa mabala na bino pour to gagner nini kuna na kati. C'est question que tu as vu les problèmes et se présenter liboso ya ndaku na yo. C'est quand l'homme ba pesier auto bengi autorité, la femme a un pouvoir ya ko gérer. Mais l'homme étant autoritaire na kati ya ndaku, tu dois quand même remarquer place nini mabe koteli et kolenge nini sengeli na gérer yango. Parce que na yoki lisu olobi point moko olobi tu n'arrives plus ya ko satisfaire moi si na yo. Oui. Lolenge bandoko kaisu ko satisfaire moi si na ote. Qu'est-ce que tu as fait pour okoma na niveau ya ko longola handicap wana ozaki nango liboso na? Ce n'est pas kokende koyoka conseil ya ba master ce qui ndengeni lokwa bozo sangana yango nde eza solution. Par contre kuto ezali efongoli lisusu makambo. Efongoli lisusu makambo. O ndengo se exposer bongo o mikotisi na kati ya cercle o ya demo moko to bengaka Lilith. Demo wana za demo wana chargé na o to benga impudicité. Oh, impudicité, c'est parmi les lois où Nzambe a prescrit. Sotangi, je crois, 1 Corinthiens 6, à partir du 9e verset. Mon Bible, les autres bien que les injustes va cohériter où ils allaient au royaume de Nzambe. Tout le monde attend sur les impudiques, infaminés, attend les voleurs, tout soana, cohériter beaucoup dia Nzambe parce que baza déjà na katia ou les interdictions au Nzamba pesi contre loi ou ezali spirituel pour na kokota bokonza likolo. En tant que mubali ndeko était au salaki yango parce que entre les hommes il y a des choses où ça les maka mubala zoli nga pouvoir aya petit wana ver petit nga funa na ko isaye au sali yango en tant que bayaya mais la conscience ya bomoto il faut ezala au mitala au mituni eloko est-ce que ntango nazo sala eza malamu to eza mabe parce que bokonzi nyonso nzamba pesio so tali Ecclésiaste 9:9 Bible ezoloba bien
Lilobanzambe ezoyebisa biso lobi jouis-toi de la femme que tu aimes na se ya mokili awa. Parce que effet on ndimi déjà bobalana, c'est-à-dire ba pesio déjà pifo. Yake o gérer nyonso. Na kati ya jouissance c'est pas toujours ka oyozo obandai ko luka o banda relaxation appelle vidéo ana. Na jouissance il y a beaucoup de choses we batami na kati. Ça là est plaisir, atonda. Likolo ya nzala na ye. To azala au-delà nzala ezala te, azala ba inquiétude te. Mais nandenge azalaki soki moto ya église chaque semaine, chaque jour na kati église. Toute chose tango esalemaka, il y a toujours oyo tobengi astuce oyo tobengaka le dialogue. Parce qu'un vrai capitaine soki amoni masuwa ezolinga edinda. Même soki capitaine azalaki ya kolala ba aide wana tango bazali so omoni ke eza plus fort que bango. Babelelaka les maîtres oyo abele akumbaka masuwa. Maître ta ndongo tikela biso tozokumba tomoni awa elekeli biso. Est-ce que toko sala nini tango ye moko le capitaine maître en chef soka ye ako trouver solution même si eza 100% te mais ekoza la paix epesi penzela. Et loko ezaki solution yo lukaki o trouvango na kati ya bato o des fois pe bazana o to bengi le vide émotionnel nanu batondisi pe ba vide na bango kati na bango te. Alors pona ko flouer yango il faut to courir na ba komela ko bata makesika mobo ko misaki yanke mobo. Oh c'est pas ça dekonanga, c'est pas ça. Siko na nyonso lobi problème na yo au juste ezani ozana posa to bongiselo libala na mwasi na yo to sala nini na o wana mususu okotisaki na kati ya relation na. Merci. Sala nzambe. Merci vraiment. Souci na ngai ezali vraiment na bongisa nanu foyer na ngai. O bongisa nanu. C'est que deuxième point ça. Bongisela ngai foyer na ngai. Deuxième point ça namonaka awa makambu ya ndenge na ndenge esalemaka ba problème ya ndenge na ndenge bopesa solution na ba prière. Non? Oui. Olinga mwasi non? Oui. Nazonga la ki mobali nanga luka rompre relation na mususu. Nabi vous la plus fort que yo. Mais ceux qui ont eu décision kati na yo au corrompre na relation parce que il y a déjà tout un esprit où esalemi makambo na nyonso. Eko kende malamu soki yo moko ozwi décision kati na yo olobi na rompre na relation parce qu'il y a déjà un esprit oyo ekomi ko gérer bino ti omoni okomi na lobango ka clairement okomi faible. Oui. Oko kasi ko satisfaire moi sinon te beaucoup ici déjà gérance mususu o ezali spirituel natangelo eloko moko awa natangelo démon moko wazo gérer bato azo memba to na impudicité ayebi ke ce qui a tiki yo mobimba na kati ya ndako okozala bien moyo continuer ko servir yezate. Or hôtel obino botongi comme hôtel monika effet tango bozo bengana les appels vidéo boza na kati ya nidité bozo tala na bozo monana. Or déjà étant déjà marié au commis déjà allié na mutu mususu une autre personne aza isuna droit ya kokota te isuna droit ya kokota te. Mais tant bokoti ya mutu mususu ya misatu démon wana siko abandiko ko gérer yo yango yibiki mobali na yo. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na minisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82
01 22 226. RTL Monnaie, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chez Bisson Télévision et l'émission Bravo Jésus-Christ organise Mobagué et à marche de santé samedi 16 août 2025. Participation $20. Aux Anapolo, plus consommation, la plat, point de départ, gare centrale, à 9h, point de chute, Fikine, première porte, la village Bracongo, Nastaf, Chubisso, chemin double. Après, nous allons célébrer Jésus avec Pasteur Paul Bakenda. Merci Bano Balandi. Botola na spot publicitaire, il y a marche à santé, vous allez les 16 plutôt, les 16 août, où il y aura toujours eu sa bande de cognoso. Pesa on fait les $20 par mois. So pesi $20. Table au zone c'est là yo. Là il y a zone c'est là yo. Énergie. Il y a autambola. Il y a mis bail. Yo ka lo zone c'est là yo. Après sur polo. Tant où tu marches de la santé aux zongi, au fond n'a pas battu après sur à boire et puis à manger. Na suga na pena pour maintenant au savourer malamu. Après sur sous conseil à Paul Baken dans un pasteur. $20 il y a pamba. Mettez à bloc à Pessio. À Pessio, mais là, des fois qu'il y a une place, au Pessio à $20, mais bon, c'est là où Moussomba, mais quand même, orphelin Bravo Jésus, to orphelin Nabiso, bah Pessio et l'Okoana. Puis, bandegono sur Boutboni, salle de fête qui toko dans Lubumbashi. Na mona salle de fête, tout ça dans Lubumbashi, notamment Lubumbashi, mais salle de fête, on a habité. Vous que vous contactez, ma fête n'a pas mariage, accueil na yo, vous avez besoin de conférence. Quel est en tout cas, Zamba Rosan a été vraiment à Kopambo la bino et puis tout cas dans ce tour tout zungi lumbashi papa photo que beta tout kuna. Photo to lia kuna. Photo lia kuna. OK, ndeko. Je crois aux amobali. Madame Nayo, tout ça n'est awa. Tout bénissez à yawa. En tout cas, merci. Il y a déjà problème les alliés. Aujourd'hui, la solution. Un homme a quoi simer ba choc paye la responsabilité de Nzamba Pessier. C'est un homme. Moi-même, quand j'ai des dents, Dieu ne cherchait pas Mobala à se justifier. Non. Papa, j'ai mal fait. Veuillez me pardonner. C'est tout. Nzamba luke pas Mobali Mbali a trouvé. T'as pas moi ça trouvé. Alors, soyez un serpent. Alors, il y a un serpent. Maman, on doit frapper. Vous avez donc, lorsque tu acceptes, au moins la Bible, Thomas Fabien Mingi David. David soit sali ma baie. À reconnaître sur place. Directement. À 5 pardon. David Mingi. Malgré. Terrible, mais. Na côté pardon, ni ma David, mais. Ba côté Moussouana, na été. Mais en tout cas, Nzambe alo la pambola biso. OK? Nzambe bali. Merci. Assime, senga pardon. Expliquer peu moi aussi nayo pour ko bimaki libanda pour nanini expliquer tout sauf rien, on va toujours arranger. Beaucoup de personnes ne commencent ça rapidement s'il vous plaît. Beaucoup de habitués. Bote maman. Boni. Ça va? Problème ni. Oh. Siko. Chérie, problème ni wa. Comment ben non, donc ça dit moi oui. Oh papa, mobali nanga. Mobali na yo? Oui, mobali nanga. OK. Bon, le gars va moi stamba, j'en préfère pas Fanda. Non, Fanda a aux amis. Fanda. Fanda maman. Papa. Oui. Combien? Boni maman. Ah oui papa, nangola nzambe na la bien vraiment. Ah ba baisser sur solo ça maman bonne de la makasi ba biyo nzungu ya ma famille ba prière église na bino. À part nzambe, nani msusu. Mswazati hein? Asante. Vraiment. OK. Je crois que moto a bencho a ezamba na yo. Peut-être olekela yo besoin ndako mo mais comment kambuti awa. Parce qu'il y a un problème. Problème maintenant soit total là des fois a misama misu. Soit tala mili bana lili mais quand même aligné maintenant a ebiso awa. Wana pas mobile nanga? Oui. Le problème ngo to ko so na ndaku te. Faut que tu yo so lango ala plata yo moko. Chiko. Chérie, pardon. Premièrement, non, c'est pardon. Olympia Sangai. Pardon, non, c'est nganga.
Et ça, ka plateau te yo moni yango pour moni ba caméra, juste que tout fait na basali ya Nzambe. Problème na zaki nango. Et ça n'a qu'à na ko présenter on basali ya Nzambe. Chérie, je suis là quelque temps vraiment na souffrir. Na mabe on a sali yo nga moko na za vraiment coupable na on a salaki. On a une relation avec Bénédicte Oyoyebi. Quoi? Bénédicte wapi? Oyo azalaka mwasi na yo yebisanga ke no bokabwana yo zongi relation na Bénédicte. Mais je suis que zo mutema mabe. O mo mobali ya kobala te. Non, pardon. Yo prometanga ke ngala Bénédicte. Relation c'est si là, boso la ka soute, ngai na mutuna ngai shinandi na telemi bona bi ke yo la Bénédicte relation si là, njoka yo la Bénédicte bozo ngana. Oui, et si là. Kolobananga te ke si là. Et si là chérie, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Relation ici là. Na corbe, ngana tout ça sur la relation. Beaucoup mon esprit. Non, tout ça là, quand juste amour dans les réseaux sociaux, tout bien on a un appel vidéo à chaque fois ça la sur la côté na douche, na bengi appel vidéo. Je suis comme tema mabe. Oh mon bali mabe. Nga shinandi na zabo na oke l'église, na obuka mabolongo, na eta Nzambe, changer histoire mo bali na nga, changer vie mo bali na ngai. Na la butu, na la kate. Pona yo, o changer comportement na yo. Chérie, nakuta na kana yete, na mona na kana yete, na ebi même commis na vanda kate, ça juste que tout ça là. Mais yetu osolo balanga nini? Non, écoute-moi pardon. Donc yo. Pardon chérie, pardon. Na la fille vidéo. Ah non. Maman, tellement pardon. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, maman. Non, non, Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa, est-ce que nini? Nalala kate pour la confier pour le mobile nanga oh papa. Ah wow. Seigneur, la personne merci. Jusqu'à présent on va retravailler moi si na yo la nuit on la sala pour na yo. Yamana kaka tuna langa shiko na mbetu obimi boy na omulo kaka na ba superme na pantalon. Non la butu na omulo kaka na mbetu ya li mariage nanga awa ngai awa mwasi mususu wa koto shiko to partager yo. Chérie, chose grave est comme ici en place yo bébé. À chaque fois ce qui moi la moi si on a mis la belle vidéo bébé na chérie na na sala ka nyonso na ko éjaculer mais pas na yo mo si na ko ka reçu ko sala te pourquoi ko ka le suko sala le côté pas na yo ngai moi si na yo ko ka suko sala le côté na mbetu comme faible ko ka ko satisfaire ngate. Non maman, s'il vous plaît. Papa, bon c'est ce qui tu vois s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, au lieu de rouler là, il faut trouver une solution le plus vite possible. Il y a un peu de solution. Mais il y a un peu de délai. Celui-là, c'est à cause de yo, maman. Parce que yo, nous avons yo, quand église. Ndako olingi kosoigner ndako na yo te, olingi pe kosoigner mobali na yo te, mobali soka sengi olingi te, yo ka ba veiller de prière. Boti ko bala na besoin d'une relation ezala. Donc ça dit azana besoin ça dit bo savourer bolingo. Mais toi tu toujours l'église. Papa, na kati yo maloba te. Nde toza bona kati ba couple na biso. À part prière. Si na bande ko gêner, eza pona couple na biso. Et ça là ndenge ba couple ni suzala ya ba pasteur nde to bona ka malgré tout ba problème ezanga te na ba couple mais na bande ko gêner pour na vie à moi mobile oyo échanger parce que makambo ande ko sala ngana kata ndako papa ando sala nini na bali mobile ko ko satisfaire ngana mbetu te mais ya bien abis non il faut la vérité oh ça va sali nzambe s'il vous plaît papa iso lobi na debi ya relation na bino ya bolingo. C'était très bien passé, mais étant à Balio, on a commis trop de l'église. Oui. Des salles de Malibana, le lot de conséquences, c'est bon. Jusqu'à présent, il y a des conséquences. Il n'y a pas na yo, et pas la fille, tu es évité.
Les temps maintenant, mais il faut s'arranger. D'accord, maintenant, quand ta relation, on a better que solo. Mais relation, à zongele na système, abi atanga to boya na biso pour mes athées. Mais tout ce qui a bolingo, ata appel vidéo, tout ça ata bolingo bongo. Ndengo memi pour comment la condition oyo. Papa, on est à bondoki. Et c'est bondoki parce que on marié. Jamais qu'on cause la relation. On évite ce bon comprendre ngai. Mon bala bali ngai. Ala tinga alliance na musapi. Abanda ko tromper ngai. Et puis non mais non ko bobi ki boza bo bala ni mais oyo mobali alliance exacte. Yo pe alliance exacte. Yo alliance au non papa. Tout ça sur la bonne terme na ndaku donc. Donc on a alliance. Oui. Tolomana tene mdaboto la alliance na lata kalso alliance te na lomo na alliance parce que na mona qui femme mariée na été na ndaku. Donc papa, il faut marier yo lo ba mulanga qui faut marier te. Ka pour la bonne santé. Ka pour le bébé ya to de prière. Ka pour la ke veiller na l'église na zongi. OK, ça va. Toi ma famille est invitée pendant que tu t'en attends. Oh bon, de quoi ça commis déjà, ok, va ça commis. Qu'est-ce que vous avez pendant moi quelques minutes avant que tout je crois que mon moni m'a comme le oui. Merci papa Eric. Nawe le kiawa na koloba boy. Je crois que tu as déjà pour ça ya papa. Et c'est que na tout nande maman. Pour ça nous ezani maman. Posa nanga pona mobali nanga. Posa nanga ezali mobali nanga ayeba nsambe. A changer. Atika ba vie wana oyo aza nango ya mabe wana e uzosunga biso na couple te. Bon lelo yo papa, na opesa exemple. Ndinga lobika aza na problème ya faiblesse sexuelle ngala supporter ngo. Bon soki ezalaki peut-être sida ngala na suka wapi. Imagine, je crois na yokio. Togi posa ozana yango. Mais yeba yango. Nzamba travaillera na ordre. Nzamba travaillera na ordre. Bien sûr, idée aujourd'hui, initiative aujourd'hui, eza malamu au sambela pour Nzambe abongolisa mbali na ondengo lobi. Mais toute chose est singaka organisation. À chaque fois, ce que la likam, même ceux qui esprit azana okatineza ya baate aroboya royoka, mais essentiel lobaka mingi. Dengo moni science ezolobake la répétition est la mère ya science, c'est-à-dire tout le temps ozo répétaka likambu. Même ceux qui matoyi ya bomoto yoka te, mais matoyi ya bolimo ko yoka. Koko ta prière za mabete. Mais essengaka même na cadre ya ba jeune ko essengaka il faut le deux conjoints avant ya kokota na ba procédure ezali spirituelle, il faut ko préparer pe moral ya moninga. Biloko yo beaucoup plus ba partenaire baza moko amimoni trop spirituel ko le kamuninga, il y a toujours ba dossier oyo ezalaka. Mais babite kwa moi ça commettre oya ko mona boye mona mususu moi ça je mona trop spirituel ko le kamubali mubali ya comprendre makamute des fois mona mususu mubali ya mona trop spirituel ko le kamwasi moi ça comprendre makamute. Mais or na nyonso esengaka ceux qui yo dehors so comprendre mambo mulimo sunga pe waza faible au remonter parce que c'est ce que dit la parole. Les faibles soutenez les forts. Les faibles mais forts, oui. Makambo yo ata to beleli nzamba kota makambo mais tant que mentalité ya mutu échanger na nté nzamba oyo osali le côté na kati. Maman papa c'est vrai que le Nzambe est un point mon capital na kati ya couple na bino, mais il y a aussi makambo yo où il créer ba dossier nyonso au moni tata waza ko le ndo zo mona boy. Je crois inviter na biso tozo zela ceux qui essaient qui a commis to ko expliquer au malamu. Non, je crois commis. OK. Je crois pourquoi tu l'as mis sur maman, s'il vous plaît, malgré que vous avez un problème avec ton mari, nous préférez au réseau de Mbano. Pardon vraiment. Pardon maman. Non, pas de pépé n'était pas. Non, s'il vous plaît, on fait un rappel, mais ne pas ça Mbano au Cabonité. Non, mais n'était. On fait la tête de nos autres, nous n'avons pas de Mbano. T'as nos autres Mbano. On va de pépé n'était. Vous lui avez encore ça, les amis. Pourquoi tu as besoin de voir rapidement, s'il vous plaît. Vote papa. Boni. Bien.
Chigo. Ni na ngombe msebe ba kamera batu boy. Ngaso la no boy. Tena WhatsApp. Ni na kono on fandi ngombe msinga. Mama, no sonner na tena sonner na Chigo. Yo te pardon. Ite mo ko no na ko no sonner tout. Attention. Na on ba na te na on ba na chambela na ngai. Na zolo ba na Chigo. Et comme position de faiblesse Chigo. Tu me mon téléphone. Maman. Attention. S'il vous plaît. Oui, pas bateau. Tu peux t'acquitter, maman. Moi, on va ma bête. J'en ai pas sur fan. Tu es sur la même WhatsApp. Le tu es sur la cabo. Il va là qui ça, c'est. La basse va maman colo. Non, s'il vous plaît, maman. Maman, attention, hein. Maman, on sonne au thé. Maman, s'il vous plaît. On sonne au thé. Maman, s'il vous plaît. Tu me savais comme ça, je suis à la Rosalie, moi si. Au moins, tu as souvent la caresse au point, na agina. S'il vous plaît. Na agina na S'il vous plaît, maman. Na agina na S'il vous plaît. EPZT. Ngana EPZT. Maman. Papa na ngai. Bolimbisi. Merci papa. Yoni maman. Bénédicte. Maman Bénédicte. Donc babenga baba ya bene. Na mono coach obi Chico. Bino do sur la WhatsApp ils a boité bon boy na berso. To e bayna azalaka interfiancé na nga to ko loba. Pa promitanga ki no bala yo pa so ba yebaka asalaka tout na zu de temps na université ba kolenga na Croix-Rouge to zaka na ye. C'était moment ka ba camarade na ye Bénédicte est-ce que landela ka Chigo. Chigo amomba ke ndamu sala ngatikala na ndakupa bisumba ayaka tika mbongo yo bene Chigo ko sakayo sango Chigo za femme mariée homme marié ana mwasi na ndaku nga nakutana fi o na se présenter te ki ngambanda na ye. OK. Laisse tomber maman. Aux informations n'engue beaucoup fa kaka boye. Hein? Baloba maman. Na tomba tukutana fi o na nzela masala sembla bonjour ma chérie bonjour. Sembla pour ensemble dans l'église moi quelque part est-ce que OK non ça pas de problème to c'était dimanche dans l'église. Ngana tuna ye. Est-ce que quoi ba Chigo asota. Moi ça Chigo enda. Moi ça Chigo. Ça va pas de problème. Moi yebi ngabité. Na mona ka frère on nga yenga babamba na za pour sa côté église. Oh. On a yo. Nga. Oh maman. Likanisa bien to zoye pe to tia une église. Nga na ebiseke. Ponga na sunga mobali ne seke yo moko foza likunzi. Ponga pe na koya na nga na beti na nga bali e koti na nga na terrain te na leki. Ba yo moko kota bali na terrain. Le kana ngo ka po 2 ans. Ne ko kutana Chigo. Na si Chigo. Yo Chico to Chigo. Yo benga Chigo. Nga benga ke Chigo. Chigo. Donc en tout cas ba komboza. OK. Na ebisie yo ko sanga uza marié te mais uza na mwasi pazabu. Awangana. On le bord devant plateau, devant bateau, wangana. Bénédicte, ngai natika kolinga fiana te fiana linganga ngamoko. Apesa ngambongo na kiko prédoté, yaza mukolo, yoza age moko na ngafinga kangai, akokina yete devant bateau. Lokana za akike na bolinga mobala otangisa nga classe, anzima kina fanda kinaye. Kaka amina ye moko. Wato ko lobela kombo na yete. Miana. Obene. Ikambozawa faut kende ka bokuta na kate faut que pas maman mona yebi akanga enzoto par téléphone ndikoso eso le ko bomba te pour abengi nga mwasi na ya na kenda ki pa maman wana apa yoka te ozo luka we ba place makambo ezali lobano papa maman lobana yo ndenge na kenda ki pa maman wana na expliquer maman na bi moi si on a payé c'est la maman wana pour nga pena bete ba mema kinga na makasi na lo kwa soda ba otindi maman wana ebisinga yi amubala vina yo moi si on a za moi si na yete pesa biso mbongo toka ndenga na yaka na zimbongo na kipa maman wana Chigo bando ya mbanga na téléphone te so bengi Chigo akate lo téléphone bengi na WhatsApp ko mi na Facebook a répondre akati mais c'était moment ba ebisinga somba si mais ko somba si mimoko maman na sali service et na tina téléphone na bengi Chigo ya mbanga saluti na 12h ka maman na pienga ko pesa na solo ina Chigo ya ko ya mbanga et na kati na ko benga ba 17h ni ngana na douche kutie na single na sous-culotte
Même si est-ce que on la bilamba tout pas de problème bene. Alongoli. Et c'est ngati o ngana ngena sala. Ndena sali e pas sali. Na ko yebisa daja suka. Shigo. Soki to kutana boete. To sa bolingo entre ngana yo ya WhatsApp. Pesa la bien. Il appelle vidéo. Appelle vidéo. Yepa ndimi. Oui bene. Et on a balé ko luka yango. Et to comment ko sala ngo. Mais na sipu abenga ngai. Ba te be ba fandi mo sine ina yi. Et kelanga. OK, merci ma belle. Merci. En tout cas, mon hein? Moi j'aime ça. Tu as tout trop vite, tu as de gauche à droite. Tu dois quel moment pédam balamoko. Donc ben, là tu n'as souffrir et ça pona yo kota qui na pombo na quelque part. C'est là non papa. Yo kagi bien te papa. Ça qui après ces explications claires. Claire. Place ni makambo e batterie. Après ces explications claires. Et le koyo lukenga la vie nga yango chiko. Dondo za boye yaya. Ngabo lukenga la vie nga yango ko bale zanga mu papa. Isumni na sala yo chiko. La sala mabela mariage ni. Na se wata pardon. Chiko la lagi so molinga la ba forme. Nyoso chéri pourquoi me jara ba sa boye. Maman quand ça na génération na tie. Maman China je crois. Botika papa Chico, je crois. Il y a un nom dédié à ça. Maman, c'est que moi j'ai beaucoup aimé chez toi, avant la ne pas un nom dédié. Vous êtes clair et vous appréciez. Au bangi lo côté tu as parlé au lobby. Na bangi moi si n'était papa na bangi. Des fois pasteur a kolimbisa ngapo. Na za mwana ona koli na église ya Sebeko, na déjà Sebeko. Mais na sali oyo Bible lobaka na ngai te. Pasteur a kolimbisa ngapo na kota ki na volonté na ngate mais na mobali pas mobali za ki na vérité. La vérité voilà, OK, merci beaucoup. Thomas. Hein? Donc pas Eric. Tout le gars moi ça dit toi Terry, il est donc ici ga oyo cause et outil tout est bien. Tout est clair. Tout est clair. Na to compare mamona cause ya souffrance papa na biso zokutana. Moni baninga obulaka les meilleurs amis. Moni ke ba jouer le faux jeu kuna batindi ki susu mwasi kuna. Yaya. Papa. Oui, na sepe na courage no. Moni ba to courage boye. Na vie bosa ma bebele ya minene. Pana oyoka o. Merci beaucoup le kozo yokanga. Webi to sepe na courage no makasi. Merci beaucoup. Na lolenge ya courage oyo baba jara bato boko gagner vie malamu. Mais il faut perdre mon otala lolenge ni nozolingo gagner les vies. Mon démarche au sali parce que mbongo ozimbongo tout ça eza bien mais eza miete. Entourage ekosimage. Kasi loko ekosi yote eza loko tir et raté. Loko o recadrer tir nayo po eza la bien. Obimisi no mbongo eza loko obimisi mbongo po sombe eloko menzoke eloko eza ngo propriétaire mutu mususu aboyine koteka. Suka mukolo eloko ne a récupérer. Nzela omemi attaque elenge na o conseiller yo tika nzela wana. Pona ngai papa de maman merci beaucoup poza musana nzambe. Nzamba sunganga na zwa oyanga. Po shigo zaki na vérité te. Soka yebisa ki ngai vérité na boya te pas futeli nga ba université. Na se présenter na bongo shigo nzamba pambola ye. Pour entourage na ndi mutetinga na erreur. Le jour le début on a kutana kana mwasi na ye. Soki mwasi pa yebisa ka nga vérité ngozo mwasi atika ko yebisa nga vérité te. Shigo pe abombela nga to fina shigo 6 ans. Atikala ko lobate. Abomba zala na mwasi te. Pana biso yeke fiancé na nga Shigo. Mobala vi na nga ya liboso Shigo. Mais Shigo a décevoir nga. Est-ce que oyebi ke makambo bosala wana mama wana sokola wana yango nde créer maladie azana? Asokola nga tapesa kanga kasi bobenga ngo terme ko sokola te. Basokolo makambo efongwa ma nyonso ko sala esalema. Thomas ko fungola mon bat mususu ba epé trop terri moni mondo ya mon mo mabe. Yepa le ka ki se ga intamo ofungwa ma. Moni ma nyonso mo eleki oyo. Ya zu conseil te. Ya lokaka place wana ba sokola nga pena sala ka boy. Donc il faut toi ça nzambe. Tikanzela wana. Voilà. Tikanzela wana eza mabe. Et senga to sunga o même nanzela lo sambo et puis tata oyo alika nanzela lo sambo po
makambo yo ndokumonde bete pana suka suka beta pe pana yo ezala malamu yango na kuikolo papa. Merci beaucoup bande walandi to comme na suka notre émission. En tout cas je crois il y a beaucoup de choses autour lobela to saraba tuke ya mamsu de ngolbo te parce que batumsu bazana aya okanga ba point oya mabe po ko sala ngo aske ko sa pratique on a des fois to 4 émissions parce que tu as besoin de gagner ba âme, tu as besoin de l'accès batou force à satanate yo mona bo 4 émissions pourquoi notre 4 parce que tout le monde est comme on ke mabe au moins la mutu débit émission tina débit nyo sabe to karame place yo oyo eza bloko ba interdit ndé azana on a besoin à ça là ngo to la ni makambo il faut que ba maman nyo so na katandako. Avant d'abord d'aller dans l'église, tu dois d'abord arranger d'abord ta maison. Jérusalem na yo d'abord. Les lois ba m'a belé ba comment autour ba pasteur, ni ba la comment le kola il le côté dernièrement na kena na ndako maman moko, maman ngo tanga na komi ngana prophète na mona ilinga mai na verre. A olengela ngai. Mais mobile nazo lia na salle à manger, na mona na kopo ya kopal, na ochela mai. Pas zo manquer mobile na ye. Non non. Pasteur aza mobile telipata mobile na ote. Oya balio oya pesi mongo le ba mobile na yo. Soki no arranger na ndako na yo te à quoi c'est beau que église. Tout ce qu'on sala ba formalité de l'église pas mon na yo ke oza maman oza mela makasi mais ndako no mbala osufri ta le ba conséquences. Voyez maintenant les conséquences place que tika teza malola pambola biso. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez yango awa. Parce que tous en eloko ya polité. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe ekaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas, ils ont beau tâter, ni un peu la kebo kabwana. Et là, on y a eu aussi la mission à tout ça, la nuit, on a un peu sur le bâtiment.